eza vraiment passe mingi ozala yo moko kobokola bana eza passe message nanga vraiment mingi ezali ke moso natali mokino kama pombali nanga sepese bato ebele azaki vraiment que ata wana kando bina osekate mais so talika forme na ye oseki mutu musupe mwana ba problème na ye ya mwasi mutu musupe ba problème ka ebele mais so aleki quand même atikaki bana neti bano bomona bango ya mikie ba nguluma nde batikala ya mikie wana ti lelo vraiment ti tokone na ba 6e primaire ti tokoma soki wapi ezaka passe Chiko pululu abandi na ngate ya abandi na ndela basa abandi pa ngate azaki pe na ba place o ya leki ezaki baso bazaki na ye bangonde ba ebelo ne salaki po bakabwana ba caméra ezara soki 1000 monde entier ba otala nani mutu a pesa explication akufi ndenge ni po tozala kaka na yana bango moko azate rejoice na ngai donc tozala kaka ezaki bo raisonnera biso pe que tozala bana bato basepeli sara bino bao basekisa bino batika pe bana ndenge ezalaki nde bonda koleka ntango ye azalaki bokoki osala yango même après. Est-ce qu'il n'y a pas une activité moi, que tu peux pas commencer à faire par rapport aussi au beaucoup là-bas à faire un peu quoi? Quand nous venons moi ça ma casse. Tout bon ezaki na ça commerce pourquoi pas? Na lo ba ceux qui vraiment place pour kenda bo monaka. A monaka même moins fort. Pendant na lo ba ngabi. Moi ça te moi ça nga beaucoup là-bas na ko bi côté le moi ça ma casse. Na linga ndenga banda ko lo ba. So ça va ka na raison na te pesa ma casse. Na telema. Vous comprenez? Si on a sali angote, dit dans le bac et tout là, on a banda man sans un carton, on a baola la carabongo. Bien-aimé dans les seigneurs, n'a pas mbolu na kombo na Yesu place sur Bolandangai, nganaza Madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Il y a un sollicité batunyo sur amité à malamu. Oyo baluka ka place à kusunga. O baluka place à kopesa mbongo na bango. Dans la place à malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda. Toujours construit pour na bana na baza na place à kulala te. Ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na l'église. Toujours tonga à cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien-aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre et batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon Moïsali, mal boula, moi, avant d'être pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongela banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup tout continuer être tout bandit et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Félina, les âmes que pleurent, à venir, Yaba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mourir ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir mosala ya Nzambe po ekende de l'avant.
parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino kosenga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala oyo ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki kokonstate omona ke tozosala musala totikali kaka na 2 caméra ya pamba mosusu eza ya kolue nde par là toza na bosenge ke tozongela esu toza na bamateriele na biso oyo parce que eza musala ya nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya Bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Mbote balandi nyonso balandaka biso na kati ya chaîne chez biso télévision lelo toye encore une fois na émission bolinga mingi na kombo ya Paul des Stars toyambaka ba homme de Dieu toyambaka bato bana ba problème na bango. Je crois lelo nzamba selso grâce ya ko mekape ko yamba une dame avec aussi ses enfants ba mekape ko leka na kati ya chez biso télévision pona il y a un problème ou ya quand même exposango na bato ba mekape ko talango pepe kolandango bato oyo bakolanda yango bazala bato oyo vraiment basima na metema na bango. Il s'agit de qui? Il s'agit de Maman Coco. Maman Coco yazaki une femme ya artiste oyo toyebaki na kombo ya Chico Pululu oyo wapi ça fait déjà plus ou moins 5 ans je crois sur une cosité plus ou moins oyo depuis akufa et lelo oyo bana bazaki mike bana bakoli et azana likambo oyo alingi alikanango awana chez biso télévision mais kapé ko loba likambo biso toyebi likambo te mais azana na sensé ayepena 2 bana ya papa Pululu bana mokitoko mwasi mobali en tout cas waouh malgré artiste qui mais atibiso bana vraiment kitoko makasi baza bana moko baza na ko s'exprimer malamu et on a chaque fois ceux qui ozangi maman na vie na éducation za kobeba malgré Pululu azate mais bana baza pas mal éducation malamu puis bana bazo tanga classe mais avec quelles conditions. Je crois rapidement tout que de couper sa Maman Coco ils allaient bambote parce que c'est une dame moko za pena combattante ngana ebi le lote ebi musina ebi bandakala vraiment mbote maman Mbote. Boni. Par la grâce, ça va. Boni santé. Nzamba osa grâce. Nzamba osa grâce. Vraiment, merci beaucoup. Na koyambayo na kati ya chez biso télévision émission Paul des Stars. Mais yamba va to bana photo prier et c'est vraiment important. Toko sambela. Tendre Père, tout pécho merci pour na bolam na yo. Merci Jésus pour na ko dérouler aux alliés émission et le mona Maman Coco. Que le Saint-Esprit a aidé Bissou Sungabisu tout évoluer dans début jusqu'à la fin dans le nom de Jésus par la foi. Amen. Ok. Maman Coco. Boni. Ça va encore. Encore. Ça va. Vraiment. N'habité banda mobile na kufa kei. Toujours que plus ou moins déjà 5 ans na banda kei. N'habité quels sont de souvenir ni ya malamu ko manape ko yebisa biso papa ya plateau bi que so leki mais 5 ans ils a bajeté 5 ans 8 ans belé habité tant une année c'était comment 2 ans 3 ans et puis ce pour maintenant au mesana na comportement c'est-à-dire la vie au mesana na ngote mais au côté na vie ngo ils en neni donc va souvenir ton gars a quitté oui après non avant attends ya ki tant aki ba souvenir malamu bien mabe. Bon, tous les deux, hein? Ouais. Vraiment, première élo qu'on a voulu au bâton à qui dérangement bana. Ok. Et on dit dérangeant, on a trop. Absence naïe vraiment, ils a pas semaine. Parce que, tout comme on le voit à camarade. A commencé à tenir la miso na yebi ke miso elaxiki alingite miso elaxisi se maîtriser miso elaxisi to longwa maintenant bomba elote to bana vraiment ko bomba na te to bana ki vrai bien eloko mususu ambeta nga yango wana
soki vraiment nakoki komonaka lisusu mutu oyo ke aozala neti ye oyo ebanda ozalaki soki likambo esami abiki te so yebi kotela asala likambo oyo c'est parce que donc c'est un peu ça. Troisième des choses kotala bana batikali mikie makasi ti bana batikaki bango so nani moto akoti neti anda nguluma wana azalaki bazalaki mikie makasi bomonaki donc ti bakolaka nakoba teke basista classe mais ti bakolaka na ba 6e primaire kotala écart wana ça fait mal tu vois bitumba na omona ngo eza trop makasi pasi mosusu eza alaka nga tokokoma mibange ya twanda oloba ngo bato bakozala batema makambo neti bapa bose bango bayebi te voyage nanda oloba ya lokwa rende kita ayebi nde nini ezalaki bon na famille na nga bikotele nanda oloba elo esala nga poma mpasi yango wana mwa biso bovandi tovandi bobundi abi biko pardon tikala na pema titokoma mibange toboma misusu toboma osana wana oyebi titokoma mibange ta eza molai mingi so toswani nyonso tobimi nyonso lelo tokozanga kozanga masona non la azali na artiste vraiment titokoma mibange biko kama ofinga na ezanga tata totika topema eza pema topema wana nyonso tu wana nayebi te tu vois ça me fait mal alaka nga tobokola bana biso mibale tomona bakoko tolia mbongo yango biso mibale me absence na ye eza vraiment makasi epa na ngai epezaka vraiment jusqu'à présent epezaka makasi na mobele so navandi nakanisi nde mama so mosusu bana nde bazalaka babeta lisolo toseki na soki papa bango azalaki anga akomplete boye po toyebanaki ezalaki vraiment mona alinga azalaki na libanda azalaki star mais na ndako azalaki vraiment papa donc poka na makambo ebele ezanga na ntango ye aza te basouvenir ebele eza mingi ya pasi na mawa oyo ezalaki vraiment ke omona kodiscute polo bana bana neke boya ovanda pembeni na mama siliki te donc bana bayeba aja papa so avandi kabandi lelo ezali beba lelo yo waka ayaya lelo pesa oyinda asi bana naye lelo ezali beba donc baja bayebikaki papa jambi lelo ezali beba ebebi mpe kaka seki yo kote wana oza kosilika yango na mwa eza te donc aboyi na ye mpo ezalaka moke oyo bakanda ya mama ekitana na bana abandi osupporte te ke tata anda osupporte te epo eza mpe bana mama asiliki comme azalaki mpe sage ao bana te ke mama asiliki me nzembo moko bana banda okopeka ke so papa beti nzembo tovana na biso kimia malgré ye azalaki onguluma oyo azalaki andoki na ba 2 ans nayebaki déjà ke faut na se maîtriser na mosusu. Merci. Na moi question moi songi sur moi moke na tuna yo ya moto kota na makambo to tusula. À part bano mibale, il y a encore d'autres bana msusu papa Chikwatiki? Papa Chikwatiki bana ebele. À peu près combien de nombre? Parce que yo moto lobi na biso ke on doit makambo te. C'est-à-dire eba ka nombre bana. Ya Lubumbashi, Dede, Baby, ya nini bana bazi bebe bakoza ba 7 pas 6 pas 6 7 ba 7 8 on soit déjà temps en tant que pays maman parce que papa je crois akufi na maboko na yo akufi na maboko na yo en tant que maman est-ce que on se rappelle déjà temps ya komeka pe koyeba ko sangisa bana ko rassembler bana passer dernièrement c'est très important dernièrement na décembre ils ont rappelé le 23 décembre tozaki na baby aza quantième fille outra Angola d'accord baby neti Dede to benganaka trop bon basa bato babala na tangi bango teke na compte soki ndeni po na ka ndo poser question to kutanaka
eza te kaya lika mwasi alibala baotanga batiaka motema kuna te eza juste tosololaka mingi na bana koto oyo azwaki te koto oyo azwi koto oyo mobulu bayebi ke un jour tokosangisaka bango ntango ndeko na bango moko akobala moko akobunga tokozala toujours ensemble. Dernièrement Nadine autaki ko Karine autaki kotuna nga bibi esinga Karine aoluponga parce que nautaki koperdre banuméro donc tozalaka vraiment bien wana mamosu ezalaki nango ka début tu vois oyo ayebi nanu te oyo alingi se faire voir oyo alingi asala bo mais par après toyo comprendre moto yango aza misusu te toswa na po anini toboma na po anini malgré aza te mais bana na biso baza oyo babanda osangisa biso kaka oyo bakoki kochange biso destination te malgré so okendaki mais so olobi ata lelo bana bakoli mwana akoki koma président akoki koma pasteur lelo obi bona keta mwana nga sikoyo soki oyo okuti ndeko na ye oyo ke mwana chiko pululu mosusu aza wana olobaki te alingi te mpo tobundana mama na ye non c'est que faut tobongisa kaka bana bakuta ambiance bakuta amour po so papa bango azalaki alingi toujours kosangisa bango en absence na ye mpe lelo tokoki kosala po toyede ye faut tosangisa mpe kaka. Mais comment yo kombo na yo nde mutu eyebani mingi papa ya mama o pululu atiki bana mais yo mpona kombo eyebani mwa mingi eza papa ako ezalaki c'est la personne ezalaki epe asuka ezalaki yo mama koko parce que yo pena en tout cas tout le monde bato tout bayebi yo oui nyonso ayebi yo oui bon omoni vi oyo mwana ndo bake kotobomba ndambo mpo ti tokoma mikolo to makambo mosusu na katikati wana ekozanga Chiko pululu abandi na nga te abandi na nzela basi abandi mpa na nga te azalaki mpe na baplace oyo aleki ezalaki baso bazalaki na ye bango nde bayebeli oyo esalaki mpo bakabwana e na suka toyo kokutana na ndenge toandi kobotabota bana na kokutana maturité ezalaki deja toandi koyeba kozala kata bakazer koyeba kozala boye salaki ke tozala mingi tosangana mingi tozala mingi tozala kole na ye oyo lelo nde tozalaki kole komi oyo asalelaka ekisi non parce que tose comprenaka siko ekomi osalaki soki tokokende neti tournage te mwasi nanga mpe fazala nakoti babenge place mo non faut madame mpe azala bomemi bebe na bino bokei nde osalaki ntango tozalazala trop na tournage bato ebele baomonanga eyosala mpe ke ntango akufi akufi na maboko na nga oui na comprendre vraiment na comprendre na maboko na nga esalaki ke bakamera ezalaka soki 1000 monde entier baotala nani mutu apesa explication akufi ndenge ni mpo tozalaka kaka naya na bango moko aza te rejoice na ngai ndako tozalaka kaka 4 donc mutu apesa vraiment explication ya bien c'était moi donc soki bato atuni bazwi elongi bazwi ye mo mpe banda obomba nga te na bémission banda olobela nga mingi avant même akufa banda dia koyeba ke na mwasitanga osala te mwasitanga koko bikotele nyonso tu wana bacontinuité azalaki après nande mpe nazomonana c'est ça. Okay, merci beaucoup banda papa pululu akei papa Chiko akei na monde ya baartiste banani bayaka souvent mingi koya kofréquente kotalaka koyeba évolution ya bana estce omona estce bato wana bayaka bon banda papa pululu na mosala monene oyo asali tuni na part ba comédien ou comme na part ba artiste oui mais neti nakoloba lokola papa Hans Luzolo atandi aza na poto bon abengaka papa José de Londres bana ko babengaka ye papa Kulutu aya kaka ozu lokola pa bosser tolekisaka ba 3 mois 4 mois te il faut otala bana dernièrement mpe azalaki na ndako historien totie papa Chati la fleur Chati ayaka trop kota bana papa nani papa Chati ayaka kaka na bana basi natika bana mbali na bana mbali pe rande na obomba te obanda koyo kima oyaka te rande kita na bana mbali na bana basi pardon neti Caroline
en tout cas vraiment nzamba pambole Caroline ate akoleka bana atika bana te et Caroline en tout cas na baba basi bato ebele batala nga eti bijou la reine et bakata ma bijou mbote bele merci ye beaucoup kutu so otali boye na tokuti toswane kala mingi te neti mama bakata bacouleur belle sœur nanga atongaka oyo atongaka bilamba nani na bandal nani siki encore le nom maman nani na bosana tosala bani et Karine pardon maman Karine pala pala oui ye kutu vraiment donc ato banda oleka so ateka na mutuka ni boza comme moko fois kita po tokotika mwasi na biso te ntango okita mpe epakolami dernièrement awa touta ekomonana na belle vie fille de problème fille de so monika bato bozoyeba ete nga likambo nini nanga mwasi na biso te koko so obali omona moto osala komi kobala te tosekiseki suka nango nangi nakeni bana nanga tokutana ye kaka comme par hasard obanda obosanaka sikoyo te naobosana te baza na biso ke presque bango nyonso tu ya basi tozalaka vraiment bien neti kisa bolimbisa vraiment oyebi kaka kamera nde esalaka oyo bateki epa nango mitunaki non Zidane Zidachou nanga tote mpe ozala nekala mingi te question mwa songisongi na kota pulula uti quelque part uti na epa ya mutu moko toyebi bato nyonso bayebi ye na nkombo ya saisai aza lokola pepe ya bana oyo nayebi te estce ye mpe ya deux fois boza na contact malamu to oui voilà kuto tu na bana po mona soki nde votre papa s'appelait comment na apesaki nkombo ya pululu pepe fiston bana bayebi ye ok donc asalaka c'est votre pepe hein? Ok donc eza mo mpo mwana oyebi kaka ozo abengi nga problème so nabengi ye nazwaka mo mpo na kolembisa nga bona tiki ye na nalembisa ye na kozu mpe so emati nga bantuka bakokono amwa bana bengi kaka pepe. Ok bon merci beaucoup je crois nayebi to message ni oza nango na ningo ta caméra omeka mpe message oyo eleki biso tala caméra toza na besoin message wana bato balanda yo na message wana vraiment caméra no yango oyo non vraiment eza kaka nde otuna ye na ebandeli eza vraiment pasi mingi kozala yo moko kobokola bana eza pasi message na nga vraiment mingi ezali ke moso natali mokili na okaa mawa mpo mobali na nga asepelisa ye bato ebele azalaki vraiment ke ata oya na kando bino oseka te mais so otali kaka forme na ye oseki motu mosusu mpe mwana baproblème na ye ya mwasi motu mosusu mpe baproblème ka ebele mais so aleki quand même atikaki bana atiki bana baza ebele apart bana neti bano bomona bango ya mikie baonguluma nde batikala ya mikie wana ti lelo vraiment ti tokende na ba 6e primaire ti tokoma soki wapi eza kaka pasi tokolobaka kaka teke tolekaka tosenga soutien tokoloba mpe teke tokosenga te mpo tosengi mpe te toza mpe na entreprise moko te oyo ke totikala nango to balelo ke nosenga te mpo naza na eloko boye nasalaka tu vois donc koleka awa eza kaka mingi eza ke borezonaka biso mpe ke toza na bana bato basepelisaka bino bao basekisaka bino batika mpe bana ndenge ezalaka ke nde bobandaka koleka ntango ye azalaki bokoki osala yango mpe meme après ye absence na ye pardon
oui bato oyo oui ke bato banda koya penza bazaka mbali nanga bazali kolekela biso ezaka te ke to lelo bapasi na biso nyonso tu mais présence pe neti tovandaka historien ntango aleka esalaka bien papa Chatier esalaka bien tu vois komonaka bana bayebaka po ti lelo bayebi te place nini azali quoi d'accord komona mpe bango esalaka mpe ye mpe azalaka na mokili tu vois donc kokanisaka mingi bana moyi esalaka mpe bien ezala mpe bien tovandi mpe ovandi po neti papa Jésus de ezali kaka ovandi me koko nde nini bana komisi bango bon naobenga motu moko bazo otikela bino esovaka biso esalaka biso bien moto bozalaki na ye nzoto eza na bacaprice nango omona mpe bovandi boye mwana abeli vraiment ke ozanga même na mbongo osomba Novalgine paracétamol mozokani yo ozozanga mbongo osomba Novalgine paracétamol mais ndako ya voisin kuna baolakisa kizengi mo boye bato baoganga baoseka yo mpena ozokaki kizengi wana ya baoyo baobelo baozanga aspirine mais ndako ya voisin baoseka ça fait mal. On va appeler mutu mona parce on va nous penser za kinde konangai. Au Congo bazana biso tozaka batu moko. Ba no moza kinde konangai. Tozaki bien au biso lipe ekati. Mais na yo nako bateke za kinde kono tiki banati. Tu vois, na yete soki non, non, comprends. Maman, quand on a un pays, on a autour nos questions, il faut répondre là. Question dans les alibos. Pendant ces 5 ans, au Fandi, au père de Mobali, Bana Bazali, d'abord, côté Bablo, ma famille, il y a côté Bana Baouti, non. Donc, ça dit famille, il y a Babokilono, d'un côté Kunate. Alors, au Moni, est-ce qu'il n'y a pas une activité moi, que tu ne peux pas commencer à faire par rapport aussi au beaucoup là-bas à faire un peu quoi? Mais nga vraiment nga za commerçante hein. Ok. Na bani commerce à l'âge de 17 ans. Vraiment. Na obi mapembo kana oya pe na obi mape. Quand nous na moi ça ma casse. Tout bon ezaki na ça commerce pourquoi pas? Pourtant on t'a déjà bana di ba comme à la âge mon boy. Si non c'est l'autre c'est non ça bêtise à ma casse. Non, ça vous oba. Si on sait l'autre, c'est ma machette. C'est ma munduki. Tout ça, tout bando kidnappé. Tout le monde la barre. C'est qu'il faut qu'on attaque. Pour nous, c'est l'autre monde. Ce qui vraiment qui ils aillent à côté, oui, pourquoi pas. Donc, pour moi, si vraiment ils aillent à attaquer, au vandi non, boy, bah Elio, au vandi non. Bah non, ton papa bon azaki. Ma bébé les ma passe. Mais malgré que tu bandes au bunda, pour bana souvent s'appelle quoi bana misus. Mais balobi laisser les tonton. C'est que ngonga ngo ekoka kinante na tawana. Pourquoi ngonga ekoka kinante mais ndenge pe azate na noi bande ndo bana nga. Kani na tikala na ça que fort. Ate am kende nga bando lingela. Nga lo ba soki vraiment place pour kenda bo monaka. Amona quand même moins fort pendant le bango bi ngasona te moi stanga boko la bana nga ko bi côté le moi ça makasi na linga ndenga banda ekoloba so na vani kana raison ngo te pesa makasi na telema vous comprenez so na sali yango te ndina lo ba ke to na banda manzanza ba carton bana ba olala ka bongo tant bana ba olala bongo il y a deux fois arrivera so papa abiso azaki funa que ça va ok débat que papa va voyager bon papa mna tindaka ya monto zolanda. Ok, merci ba to bazola na biso je crois to landi mama Coco très bien bana mi balé yo bana bazé belé mais bano suka ya shiko pululu c'est-à-dire kokatani ya suka ya kobota to tsala jamais ko shiko asentaka mutu moko non bango mibali bazana bana miki makasi à bientôt là la grande alinga makasi à pour ça 5 ans je crois le monsieur
Je crois que 7 ans, 6 ans, 7 ans. Ye akokisa 7 ans. Oui. Ana 6 ans, ye azana 5 ans akokisa 6 ans. Ah, ça 6 ans. Po ye atikaki na mbula moko. Ok, Ye d'accord. na mabela akokisa 5 ans. 5 ans. Ok, donc, Bazali, Bana Bazali. Maintenant, c'est un pas cher à Congo. Koufi, hein? Est-ce que pas choc au Congo peut aux ana bon souvenir n'étant au Chico pour la coupe? Oui, oui, ye kutanda c'est ça. Ye ka so amuna. En tout cas liwa. Liwa zaka mystique ye moko obetela liwa maboko. En tout cas liwa. Chico pena do atikeli biso ngozi kutamona nga tozaka na Aisha koko. Aisha papa boko na buzoba te. Mais Chico atikeli biso mwasi boye. Tant yupi uza compliqué. Tant mbala zaki ya kofio na nga bikolo bla buzoba. Bon, jusqu'à présent, parce que tu es au chité. Donc, si maintenant, aujourd'hui, qu'il y a une personne, il y a la question à Songi, on va appeler moi aussi. Mais pourquoi pas? On le dit bien à moi aussi. Oui. À part cause à moi aussi. N'est-ce Bible boyka que maman 60 ans. Hein? Bible inde boy. Ok. Tout ça promotion, on a tout chité, tout soukiawa. Au petit numéro, on a eu un téléphone. Bah, toi, on a besoin de soutenir, on va soutenir pour la bana. Mucho, on a wana ni kamomoko soit on sait la mama Coco azali je crois tout même à l'émission sur Bravo Jésus moi si ya Chico Pululu o bato so ba ki Pululu o lelo bato be ba komi ko incarner o ezali rôle na e mais Chico atiki eloko moko o ya des fois ko longwa na mutu ya batute son pasteur c'est qui encore évangéliste nani o ya zakana c'est évangéliste nani mazawa na kitamo na c'est place en sambela mais bi pasteur na e oui ba pasteur n'était pourquoi pas voilà. Bon, tu sais qui kuna après toi Kolongo. Ah d'accord, ça va. Moi je les connais très bien. Si à fait que comment qui pas passer page. Ah pas passer page, OK. Tu peux sur mbote belé. Au petit numéro de téléphone. Moi on a un téléphone est à 089 78 36 175. Au Kobandela 089 78 36 175. OK, le numéro par WhatsApp je crois. Oui. Bande connaît sur la poto. Bande quoi Canada partout jusqu'à Bozali. Je crois na mona ki banani ba Jérémy et ba lité ya soyi na nyangwa ba bazana poto boto sala soirée moko na Belgique mais bocha qui pose que bo mega pe ko immortaliser ba artiste ba kufa mais na tikali komona photo ya Chico Pululu te. Chico Pululu il faut to immortaliser. C'est très 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 important à cause il a percité parce que il a fait des choses. C'est qui soit côté na scène mouton zali tout en ekoseka. Numéro ya mama Coco yangwana. Benga mama Coco soza na soutien. Wana 200, 300, 400, 500, 600 jusqu'à présent pour lui l'article ni terrain. Toi ton anda ko ezate, donc c'est-à-dire futelaka, afutela. Atang sabana, kolia bana, encore bano pe bana ba français, bana ba caprice. Bana ba français, bana ba caprice. Soka zaki moi so banga anza mete je crois ko sa mobulu, ne ba les autres basala mobulu. Comme un respectaka ozali mobali na yo akufa ndabwe ko salama obulu wana azobuna muke ye na bana donc azana choité donc elle devait faire ça à la ta charge wana bana mais yo sepela na musala pour yo na betil solo a bwana ozanga novargie mais ayoki dans le panga ba voisin ara mobali na yo bazo sekango eza pasi benga mama Coco soutenir ye. La première chose que soutenir quand on est même aussi la prière. Bano oba kola malamu, bano oba za l'exemplaire, bana oba koma batulobi parce que nzamba zali nzamba ba orphelin parce que ba défenseur et bana ba veuve. Jusqu'à présent dans une femme veuve. Ana mutu moko te, seul Dieu na makamami kemki ozo sala ndezo permettre yesa a évoluer na bana. Mais yom to sepela na musala papa na biso Chico Pululu en tout cas nazo senga yo na aussi plier aider. Sunga bana bata na classe, ba intelligent en classe. Mais si boba to la sanga vidéo na ye ndeko na ye so cousine azo sanola ya azui suki alinga boka ya ganga bi non ne jetez pas. Pourquoi azo suki ana sa aden pas na besoin tata na ye. Donc on dirait comme si esprit à papa ikubani ko lamsa bana baeba papa za eza pasi mais to soutenir bana oyo bana ba éviter donc je crois il y a une démarche moko ba osala faut que le tina tombe voilà. Ok, tu n'as pas la savoir que papa ou bien nous avons voyagé papa a ressuscité. Il s'est pas. Nous avons une vidéo notre 15 passe.
tosunga mama koko tosunga bana oyo nzamba lola kozanga te kopambola yo bilo biso loboko epesi oyo yeba te yo mpe so opesi kogangakanga te parce que bazali bana oyo papa na bango asaka mosala oyo osekaka ti lelo a des fois otalaki na YouTube a des fois oza na CD na ye a des fois donc yango wana en tout cas nzamba lola apambola na yo te libasuka eza nini libasuka eza kaka ke vraiment tokoboyaka balisungela te botala nano ndenge bana batikalaki ya mike ya ngoluma vraiment tala lelo Laetitia regarde là-bas Mary bana bakoli venez par ici donc il y a ici devant moi il y a Mary et puis il y a aussi Laetitia votre papa est où vous voyez qui va m'emballer la lobby il y a pas si hein donc si le bana babika que non mais papa a voyagé mais nous papa ça sauté ngamo esenga bien te je crois benga mama Coco s'il vous plaît sunga bana oyo et puis nzamba lo azanga te kopambola en tout cas merci beaucoup tokutana la prochaine et bye et puis ciao. Sala juste ya bolingo pona ba orphelin. Felina, les âmes que pleurent, Avina, Yaba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu o nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama o ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala merci beaucoup.